unité Odiana to éviter ce qui est à Odiana so ezani information moko na zwaka tango babimaka ezaki ke kombo ya unité wana ezaji kaka Joseph Kabila Kabange ezaki unité mo ba préparer yango pour na mamu ya élection ya 2018 soit disant bandoluka bato ya bombe mais baye bakoti na lupanga mutu bakolo abaza wapi abi bazati babuki porte babimisi nini télévision plasme 32 pouces bazui nini des décodeurs na flash disque batie nango so na minute ekominde bato wana soit disant ba Odiana bazoloba nini so bazosala mamu na bango bazoloba boye en dehors ya général Kasongo atia bango bayebi mutu moko te même Félix a une intervention na barobeto film Félix a koya Félix est chef de l'État. Ne bazolo ba loi bitabe Félix o bazolo be o tozo benga beton ba Félix o aze ko bazali ba Félix ba Félix wana te o ko bazolo bele chef de l'État azolo ba te pe mutu azolo ba wana awa na ye apa bouton akangaka eza bleu aza ne lo moté na lipeka mais azolo ba ceux qui bobengi Félix ceux qui ont malamu te Tshisekedi na matama mibale ceux qui bobengi to yoka ete andeo ya Kasongo baza moto bakoyoka yango tozo senga na bakonzi ya la police ba services spéciaux mais bakonzi ya armée va trouver solution soki te même nzambe akoyerekete kwa nini asala Kinshasa pe Kimaseke kala te omoni mutu anzala ayoka atolite. La police est à la Rawana pour maintenir ordre public, pour kimia. Police et sécuriser la population n'a pas bien à yango. Mais on a vu police. Quand je parle de la police, on est à généralité, mais particularité est à l'identité générale Kasongo. De près, on a abordé été mais même dès longtemps on a mon arrêt, c'est un papa qui raisonne bien. C'est un papa qui ne peut pas se laisser faire dans des bêtises. Oh, bah on va dire non à part Kasongo. Parce que le général Kasongo a fait un bateau basé à l'Ikolo. Le général Kasongo, si tu es dans la ville pour mettre à Kinshasa, le gouverneur Jean-Tini Mbakango Bila, a l'Ikolo et le général Kasongo. D'autant que nous, à part le général Kasongo, on va appeler gouverneur, c'est qu'on va appeler ministre. Et puis vous allez plus loin, on va appeler Kangi au Bengi. Chef de l'État. Odiana, chef de l'État, PC ordre, parti fait banda 23h. Mais Odiana ba banda parti 19h juste. Ndenge ba otama na balabala bongo ba recruter tous les kuluna o bena ki ba kuluna bena makasi wana ba tie bango le kwa éclaireur. Bango baza liboso distance ba 20 mètres ba ba tia na sima. Mutu nyoso bango ba kutana na nzila na balabala mbala moko ko kanga yo ko beta nanu do ba ko beta nanu south tot ndika ke na sali nini c'est que ko beta mandele kwa nyama. Ba beta na ba député. Ba beta na ba député to koma. Bako beta yo sili bazana singa auto tanda ba bilamba ya bata mwana ya mulayi ko tata ba 40 mètres ba kanga batu mulongo lokola bataba pe bazolo ba bien que biso to kangi yo même obengi nzambe même obengi Félix Tshisekedi oya chef de l'État soka yawa akopakata mbangu mutu biso to kana tandi ya territoire national congolais mobimba ezaka général Kasongo yango tozo ko senga chef de l'État a s'impliquer dans makambu oyo ba Odiana ezoleka na commune Kimbantseke précisément na quartier K15 direction route cimetière a tout na général Kasongo wana eza ba milice oyo eza ko former ba monter coup d'état to eza ba policier na ba uta wa baza na nationalité nini pe unité Odiana ngo eza unité nini. Bienvenue sur Ave Maria Télévision, la chaîne par excellence. Ahmed Moukeni devant la caméra, Ahmed qui s'engage derrière la caméra comme d'habitude. Ici, on se bat pour le bien-être du peuple congolais à travers les médias Nabiso. Biso, les journalistes, non, je fais trop quoi. Biso, les journalistes sont influents dans Nabiso. Parce qu'un journaliste, quand tu te mets devant la caméra pour donner une information, cette information sera captée par la majorité des bandits Nabiso. Alors, na lingara goyate par sentiment, na tele maliboso caméra pour dire de n'importe quoi, pour dire des choses qu'on a maîtrisé à rater. Donc, émission na lelo et là on a le balelo c'est une information sur na source ça veut dire na sala qui investigation na kiti na terrain na vivre réalité mais comme on maîtriser situation yango bien té na lukina luka bandeko ba vivre à côté au dans la outil journée à lelo to solo na bango ba expliquer non réellement
qu'est-ce qui se passe dans la commune de Kimbantseke? Kinshasa est à 24 communes. Kimbantseke est l'un des communes, il y a ville de Kinshasa. Et parmi les communes les plus populaires, la commune de Tchangu est la Chine populaire. Masina, Kimbantseke, il y a trop de la population dans la commune. Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'unité de la police au Babengi Oudjana? Depuis l'avènement de l'unité, il y a un combo de Oudjana. Nga si na mona na misu na nga Oudjana na yeba raté il faut to lukape ba kambi ya la police ba expliquer biso Oudjana unité wana basala souvent musala nini neto mona ka roula ba PCR police de circulation routière de police wana ezalaka pour mettre de l'ordre na nzela pona ko kanga peut-être ba chauffeur oyo ba rezo respecter ba consigne routière ko Oudjana na nzela ne matema na nzela na Pascal kotubona ba pine ba mutuka musala na bango ezalaka nini okomona bango bakomi ba roulage okomona bango bakomi ba police de police okomona bango bakomi ba pire okomona bango bakomi ba bureau de bango ba jouer ba rôle nyonso yango lelo nga na za journaliste na bi que message nanga et korata d'être 10 personnes té parmi les 10 personnes ba rolandanga ata mutu moko arozanga kozala connaissance na bakambi ya la police bato bala na biso. On a beaucoup d'abonnés à la chaîne Nabiso, bateau barola nangai, moko na bango la mutu moko na connaissance na moko ya bakamba la police, ako glisser les images oyo, ayoka ndenge baninga bazo beta li solo ya makambu oyo le kana Kimbantseke. Et pour makambu wana ngai moko personnellement, na kiti pe na terrain, na beti mo coup d'œil, na monique non, makamba ndeko balobi, avant de s'engager na makambo na yebiti makambo bandeko balobi quand même. Ça demande une motivation parce que na otu ko bango na bango souvent ba émission na ngai to sala ba émission au pona ko sunga mokonza mboka azana misu moko magique te kendenga vanda ka chier malamo mangambole na Kimbantseke aide yango to ministre kingani azala na ba baguette magique ta vandika abeti bâton magique et François Mitterrand bango tout lokola bino parce que information à travers biso ba journaliste ndeko. Journaliste. Bonjour. Bonjour, journaliste. Bonne santé. Santé normale na Tanzanie. Makambuni yele kana Kimbantseke. Na Kimbantseke ndeko nanga eza mawa. Tolo bandeo na ya Kimbantseke unité Oudjana ndeko to ebité soki eza Oudjana so eza ni. Information moko nazwaka tango babimaka ezaki ke kombo ya unité wana eza jikaka. Joseph Kabila Kabangi ezaki unité mo ba préparer yango pona mambo ya élection ya 2018 nde ba yobimisa bana wana mais nzamba azaki juste ne mambo esalemaki mais biloko ba jeune wana bazosala okondima te lelo naza deuxième fois na tombe victime première fois nde omoni bandeko oyo bauti Kimbantseke ta bazole naza coordonnateur ya DGLP dynamique des jeunes leaders patriotes ba mouvement oyo ezo appuyer chef de l'État bandeko oyo ozomona eza mwa échantillon batindi et pas bakonzi ya kuna badi eleki première fois babenganga na kani soit disant bandoluka bato ya bombe mais baye bakoti na lupango mutu bakolo abaza wapi babi bazati babuki porte babimisi nini télévision plasme 32 pouces bazwi nini des décodeurs na flash disque batie nango naketi et pas commandant ya district colonel bienvenu Nathalie Talabo ayebisinga yo kende o vérifier oyebelanga oyeba nani asali eloko wana na banquette na nga na kenda kutana na mutu moko surnommé colonel Robert colonel nani Robert eza komwa mutu te eza surnom na ye wazotambola nango akutani nazwi même numéro ya téléphone nazongi pas colonel bienvenu Talabo abi félicitations na musala osali eza n'importe qui ta rosala musala ya risque bongo comme osali eza malamu bakozongisa biloko nazaki empêché ya biloko mobo nde président ya Kimbantseke ya DGLP Kimbantseke akozwa biloko wana nayobera bite nazwi côté ya cimetière na 15 quartier 15 bazongisi sikoyo bamultiplie oyo babandi osala ezaki bapolisier ya nini district ya Tchangu so na minute ekomi nde bato wana swakiza ba Oudjana bazoloba nini so bazosala mamwe na bango bazoloba boye en dehors ya général Kasongo atia bango bayebi mutu moko te même Félix aki intervention na barobeto ofimi Félix akoya sima
Félix est chef de l'État. Ne bazoloba lokwa bitabe wa Félix bazolobe o tozobenga béton Félix wazé kwa bazali ba Félix wana te o sko bazolobele chef de l'État azoloba te pe mutu azoloba wana awa na ye à part bouton akangaka eza lieu aza nelo mote na lipeka mais azoloba soki bobengi Félix soki oyoki malamu te Tshisekedi na matama mibale soki bobengi toyoka ete ande oyo yakasongo baza moto bakoyoka te yango tozosenga na bakonzi ya la police baservice spéciaux mais bakonzi ya armée batrouver solution soki te même nzambe akoyekeke te mpo anini asalaki Kinshasa mpe Kimaseke kala te omoni moto ya nzala ayoka toli te soki peuple congolais oyo ezosala eleki mpasi oyo nde tozokende nango toyebi mwa kokoso ezali mais peuple azosala mwa misala ya mike mike mpo na nini konyokola ye soki ozongi 19h mabe meme na moi boye kashine nayebi te soki na code pénal soit na constitution infraction wana toyebi te kombo kashine par exemple ekozala na bando olia nguba kashine eza mesure préventive eza infraction yango wana epa na bango eza soki bazwi yo olata te so ezalaki nde naza boye nazolia nguba to nazomela mai bakuti yango boye 100 000 amende 100 000 100 000 wana baki otya na plafond biloko oyo eza interdit na droit de l'homme yango na lancé message na Jean-Claude Katende Georges Kapiamba boza baformateur na biso boformate biso résistance contre dictature lutte non violence c'est-à-dire oyo ezosala baviolence oyo ezosalema bozomona to bozomona te so bozwaki message te video yango oyo bozwa ya bokita sur le terrain na 15 mpe kaka wana te wana nazoloba place naza victime so tuni presque motu nyonso aza victime ya baujana eza nini balingi babimisa président motu mabe po ata bazosala oyo na nkombo ya chef de l'état tozalaki tozali mpe tokozala elingi koloba nini nayebi te baninga mosusu bavictime baza ebele avant tokotya ndeko nayeba baboye au-delà d'être audiana ou policier nous sommes des humains nationalité ya bapolicier ezalaka sont des Congolais vous n'avez pas affaire à des Rwandais la police ezalaka wana mpona komaintenir ordre public mpona kotia kimia police esécurisaka population na babien na yango mais oyo ya biso police quand je parle de la police wana eza généralité mais particularité ezali neti général Kasongo de près non on a abordé été mais même de longtemps on a monara c'est un papa qui raisonne bien c'est un papa qui ne peut pas se laisser faire dans des bêtises au bango bazolo ba non à part Kasongo bazala muta kobanga te parce que le général Kasongo azapena bato bazali likolo na ye général Kasongo so tient de ville province à Kinshasa le gouverneur Gentini Mbakango Bila azali likolo ya général Kasongo d'autant que zo ba non à part général Kasongo okobanga mutu que obanga pe gouverneur te c'est qu'obanga pe ministre et puis vous allez plus loin ba non ata ba kangi obengi fait le chef de l'État yo natango Kabila tu peux dire ça natango Kabila kero so na kangi to bengi Kabila et le batan de go awa na ba mission tout ça là qui go ba swahili go bima awa muto zo grimation na kombo ya ba joueur mazembe na ko patia kidia ba moya trésor pour tuka susula Moïse Katumbi pour grimacer yo kaka lelo la police na biso population ezarasu na esengote et comment na butu na vana na top Congo muto zo benga na téléphone keno alo top Congo na bakangi ngai na mwasi na ngai na butu ba 22h45 avant couvre-feu bakangi ngai infraction à ça les années excès d'amour donc un papa qui est marié avec sa femme ba outi fait ba simbani boye ba tota mola bu police la police est bimi monsieur vous êtes arrêté nous sommes arrêtés un papa responsable à bina mitiki calmement na keti na souci na comme kuna boye na tuni bango papa bokangi na oui 22h45 couvre-feu et tikali 15 minutes et banda je sors vite à l'arène dans moto na komanda parce que bokangi na sali nini oh sali excès d'amour papa esi bango excès d'amour bobimisana code pénal na bino bolakisanga infraction excès d'amour bobimisanga mpe amende na ofuta eza combien bakangi muno lelo la police makambo ya cache nez 2 ou 3 personnes bakufa na makambo ya cache nez lelo la police awa na campus bana campus baosala te mpe na bango babeta mutu masasi mutu akufa lelo babale perdu mutu afanda boye kaka olamongi na ntongo na banzala na biso kaka bu bale perdu mutu akufi la police na biso tu vas voir un policier ivre
aobina vimba vimba ache munduki mopanzi. Donc une personne qui est ivre, on a déjà ivresse et ça reste muto à langue roi Satan. Donc une personne qui est ivre ne se contrôle pas parce que muto est ivre mais asana mundu. Il y a un bandeko ba kambi à la police, le général Silvano Kasongo. Na bato baza likolo na yo. Quand vous recrutez, liboso à l'époque il y a Mobutu quand nos papas grandissaient, c'était pas n'importe qui allait à l'armée. Bano ramasser moi voyez moi kuluna moi avant na kimanseke bazuye pour ki kuluna ba lembié to commissaire policier. Quand vous prenez un kuluna, bon commissaire policier, a commis kuluna protégé. Un kuluna muto ki bandi voyou akata ba machette. Bokangi 14 fois bobimisié. Bozuye sikopo bo lembié ko kangaye, bozuye ba commissaire policier, mais vous protéger. Il va commencer à faire des habits. Et on a la butu. Na kutana kuluna mbangu nazana mikana nanga to kutana police o monsieur arrêtez-vous na s'arrêter raté on a bisuka suka nango so monika poche bimbi téléphone ba ko na ma grimace. Moi j'ai déjà vu un policier nazo filmer makambo nanga ba okanga mutu poche limwe papa leli ba poche par-ci ou poche pantalon limwe. Des fois ça fait honte d'être congolais mais on est fier d'être congolais. En tout cas, la police peut aider Bissot. Allez même dans des universités, allez dans des écoles, prenez des gens qui raisonnent. Bozo bateau, batanga, armés et musalamoro noble. Les policiers, les soldats, vous méritez beaucoup de respect et pas na Bissot. Mais puis nous m'ont dit bizaka. Les policiers, la population, tout le monde a raté. Les autres policiers ont kangi mutu, mutu sali mabe, mais tout côté la mutu va kangi pour une façon pour kangi la rabatoza ya moté. Na droit présomption d'innocence et zalaka. Quand vous venez m'arrêter, tant que au sambi singana nouté, tu n'as pas le droit de me brutaliser. Ate ba yemso ya mutu journaliste o ninga ba abomi mutu. Tango ya okanga ko brutaliser ngaité parce que nazo méritant une présomption d'innocence. Je suis innocent parce que on doit attendre ngaité. Quand vous allez maintenant m'entendre, on dit que non, en tout cas, il est coupable, c'est là où vous allez me menacer. Mais Bisso Awa, la Congo, vous en avez raison, c'est pour menacer. Nego, je vais micro, les cas me passent dans la bouée, les cas ça ne dérange pas, et ça va aligner à direct. Il y a Bisso, et là on y est, les cas dans la commune qui merci, monsieur le journaliste. Et le Liboso est vraiment regrettable. Mais tout ce qui Liboso, implication personnelle du chef de l'État, a aidé la population qui m'a dit que puisque 2022 il y a une belle élection. Mais ça tenir compte que Azoé Baté qui m'a dit que la réputation ils a déjà sali dans les policiers Oudjana. Oudjana, chef de l'État a pris ordre. Parti fait banda 23h. Mais Oudjana banda parti 19h juste. Ndenge ba na balabala bongo ba recruter tous les kuluna o bena ki ba kuluna bena makasi wana ba tie bango le ko ba éclaireur. Bango baza liboso distance ba 20 mètres ba tia na sima. Mutu nyoso bango bakutana na nzila na balabala mbala moko ko kanga yo ko beta nanu do ba ko beta nanu south tot nika ke na sali nini c'est que ko beta mandele kwa nyama ba beta na ba député ba beta na ba député to koma ba ko beta yo sili baza na singa auto tanda ba bilamba ya ba tama na ya mulayi ko zata ba 40 mètres ba kanga batu mulongo lokola bataba population qui mbati ba rwandais to ba congolais ba okena bino na suicide mo ba sala manzanza wana eza grandeur mo ko conserver plus ou moins 10 personnes mais ba otsa bino 40 50 personnes bo memani na kati ya ndako ngara wana sali dusuke o oxygène même ko kota ba to beta 2 jours 3 jours ce que fouti amende ya 100 000 plus 10 000 fois ya des postes c'est que infraction na yo pa na bango ici ba libérer. Ceux qui ont un problème, moi, il y a des gens qui ont lobby, vous avez un veille mortel. Que lobby, tu as la peau, des lobby, tu as la libanda. C'est que la famille, on a qui n'est pas Oudjana, vous pouvez déjà mbongo. Soit 100 000, soit 120 000. Vous pouvez informer, vous avez les bébés, matin, on a besoin de l'élo et des lobby. La famille, on va sur le canyon, on va déranger. Wana, ceux qui ne déconnent pas canyon, soit expliquer que matin, on a besoin de place boy. Bah, aussi quand déconne. Pour d'abord, on a fait un bon pas Oudjana. Peu bien que biso to kangi yo même obengi Nzambe même obengi Félix Tshisekedi oya chef de l'État soka yawa akopakata mbangu
mutu biso tozoyoka na etandi ya territoire national congolais mobimba eza kaka général Kasongo yango tozo kosenga chef de l'état a s'impliquer na makambo oyo baujane ezoleka na commune ya Kimbantseke précisément na quartier K15 direction route cimetière atuna général Kasongo wana eza bamilice oyo eza koforme bamonte coup d'état to eza bapolisier na bauta wapi baza na nationalité nini mpe unité ujane yango eza unité nini baujane bakoti balandi soki okutani na bango okimi soki otina ndako ya bato mpona kose protéger bakolanda otina ndako wana même okimi na chambre ya bato bakokota tina chambre wana dernièrement samedi awa balanda ndeko moko na Kimbantseke wana akoti na ndako ya bato mwana bebe alalaki mpo système mito olala lelo ezaka musu otandi musu bolala noko na se babeti mena ndenge ezalaka ezala suki masa atanga akotaki amona de amona bebe asaute ye akoti na chambre mais ujana amonaki mwana bebe te na brutal okolanda mutu anyata mwana bebe na libumu mwana bebe na kufayi dimanche avant-hier anyata na libumu mpe akoti tina chambre akangi masa na babimi na ye bake na ye sikoyo ndenge deja okimisi bango mbango bongo nde bayobi biso libanda seke oza torture koleka meme na taba mpe bazoba bieke biso tozali tokozalaka kaka biso mpana biso colonel toyebi ye te général toyebi ye te Félix wana mpe président aza président na bino aza na biso te biso mokonzi na biso eza général Kasongo donc ezosala biso mina mawa 2023 yango tokende sikoyo campagne nini biso tokosala mpona chef de l'état na commune ya Kimbantseke justement na route cimetière po population eza baye mais ntango ya Kabila tomonaka makambo ya boye te mais ndenge nini Félix toyebaki akoya kopesa biso solution mais tokomi komona makambo ekomi mabe pire cause ya baujane soki chef de l'état kozala na bonne volonté baautorité soki bozala na bonne volonté botinda banquêteur na Kimbantseke soki makambo na olo banazokosa botinda banquêteur na commune ya Kimbantseke vers 19h en tenue civile bokende justement na quartier K15 botuna information mpe bino moko bokomona wa live soki mpe bino boautorité na bokei kaka na botaba boko so bakutana bino bakobeta meme bino baautorité bokende kuna seke fo bokende bozala bien protégé puisque babike bango babanga na bango colonelité majorité généralité dernièrement awa jour mbula ete beta makasi awa bakutanani na honorable moto ani na Kimbantseke kuna moyen atanga pena kombo eza te na media honorable ana expliqué babi te ngai na honorable na uti musala na ozonga mais aza honorable raté na année wana 2018 aposilaki mazwaki te mais azaka honorable mais bango bazosemena à bouche ouverte biso awa makambo honorable etali biso te babeta ye sérieusement babeta ye pena makasi maketi bakendani na ye te mais babeti ye sérieusement apres batiki ye les jours passés awa na semaine toto koleka wana baujana baosala parti na bango bawanda parti 19h juste biso deya kuna so 19h juste zala nde na kati ya lupangu kovanda na balabala te koteki na balabala mpo nde baoleka bo bakokanga yo na kiti wana bakie nango mpe okofuta amande ya 100 000 ofuti suna 10 000 ya deposte oyo akofongola okasho mpo babimisa yo baujana baye ntina susiati moko eza na veni kumbi na quartier 13 kaka na njila awa bakonzi na oloba bazoyoka bayebi na quartier 13 so baye wana komema ngo ntina susiati wana baujana bakomi na susiati wana babeti code na bango ya kiarmé bapolisier na baboko répondre bango oyo biso tobeti code ya armé bino bobeta so kara bosala so sabotage barécupéra bapolisier ya susiati babeta bango réglementé na 22h babeti bango mpe bakangi bapolisier wana basingaka ndenge mona badetenu bakangaki bata mona bango en plus bayisi bapolisier na bobimisela biso badetenu nyonso bino bokangaki na susiati na bino bakie bafongoli mpo ota kasho bazwi badetenu na bango bapesi na maboko ya ujana baujana bakie na bango bakie mpe na bapolisier policier kaka moko mta tikalaki bakangaki ete ye nde moto abandi kolanda kobondela bango na badistance moyo ba 400 mètres ti baye kofungola bapolisier wana bazokisi bapolisier me bazwi badetenu oyo babotolaki bango bakontinue bake message ezali message kaka na kolancer pa ya chef de l'état mpo ye aza garant de la nation message na kolancer lisusu pa général Kasongo na gouverneur Gentini Ngobila pardon bozwela biso solution rapide avant ke ekoma pire na commune ya Kimbantseke puisque kala mingi te toto osala réunion tosengaki ne fiske tosigne kaka fe na bango oyo bakokufa bakufi batika batikali ti honorable na oyo babetaki wana nde moto ayaki kofandisa population abengi na colonel moko ayaki wana nde ayaki koboma moto ayisi bango te abarti ya lelo bosala so makambo oyo te bobandaka parti na bino 23h borespecte population botika population ya calme tosalaki kaka 2 jours apamba ya calme 3e jour bazongeli makambo plus pire koleka nde bandosala liboso. En tout cas merci beaucoup comme naotaka koloba ngo awa que soki eza na parti ya capitale oyo eza na bato ebele eza ntiango
Tchangou, et ça district Moreza, et 3, et ça Mounen, et Batbaza, et tellement. Imaginez-vous que la population s'est soulevée contre Baoudjana. Et ça scandale. Ndego, message na Yasuka par rapport à dossier de Baoudjana. Message concernant Baoudjana, on a lancé message à ministre intérieur. Monsieur Daniel Asselou, ministre intérieur. À l'époque, il y a Gilbert Kankonde. Na habité Moussa na Rezani. Pour faire un bureau, à rapport à raté, mais quand on quitte le terrain, tout ça qui n'a pas balabala. On ne passe à balabala, on peut pas courir. Soit on veut faire quelque chose qui a les vie passé. Quelque chose qui a été ça a été la fois. Pour la réalité. Peuple les autres souffrir. Na ba policier, yonde ozo kamba la police. Eza maboko na. Ba service spéciaux na yo. Tinda bango na terre. Naza si weza na média. Nyonso eza koloba te. Tokosala tout. Tokoma na bureau na yo. Trouver solution avant tokoma ou trouver solution na ba Oudjana. La lancer message na colonel Maker. Wazo kama ba Oudjana. Oyo azaki liboso na azaki sanctionner likolo ya likambo oyo. Abomaki mutu. Mais tant que vous avez même mambo ya bando sala. Tu éviter oko wanga na to ko sa ndeni. Ozoyoka to ozoyoka te. Naza mingi ya olobaki na suki wana. En tout cas, merci beaucoup. Boyoki ndenge bano walobi. Moi, je ne me mets pas devant la caméra pour raconter du n'importe quoi. Avant na osala l'émission tant bano badenginga, na kitaki pe na terrain ngai moko na moni ba okanga mutu a moto sans qu'il y ait ça l'infraction. Na tuni petit bakango po anya bivie a infraction za la rate soko le bakanga ba boto langa moto bakango na ba titu na kaso fe vanda kimia mais ayeba kitaki na journaliste na ko l'investigation mais j'ai compris que ils ont une intervention personnelle il y a chef de l'État il y a qu'un seul chef na Congo il y a plusieurs présidents élus sur les réseaux sociaux mais officiellement constitutionnellement parlant le Congo n'a qu'un seul président c'est monsieur Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Tout le bêtise bozo salawana ils ont quoi na mutu chef de l'État. Alors mon konjambo ka ozana ba conseiller à chef de l'État. Bon se contenter quand ko rouler carrosse. On ne demande pas de manger chaque jour à chaque heure hein. Dans la à 7h 8h. Ce qui a ma rouler ici matin mais qui m'a tous ala nango. So mutu tamboli pena utizandu nanzala na e. Akuta na obstacle Oudjana. Imaginez vous avez vendu 4 enfants dans le ndako. À 3 mois de salaire impayé. À un loyer à 6 mois. À 2000 francs la poche nae. À zone asko nanzela kutana obstacle. Vous croyez qu'il va se laisser faire facilement et quand il va se révolter, c'est toute une population qui va suivre après. Alors, Bakambi à la police, beaucoup de dossiers Oudjana. La police n'a biso bosala makambu ya malonga. La police il fait travailler en conformité avec la population. C'est la population qui doit aider la police. Des fois comme à Koutou, bakangi mutuku, bakangi moyibi na quartier, population préférée tumbaye moto. Ponanine. C'est parce que baebi que soto kene na la police et comme copie ya OPJ. A rota la grandeur ya ba biwa o moyibi commettre té, a rozamba moka 5 amende 300 000, famille ka kolisa 50 batiki. Combien de délinquants se retrouver Libanda à Baboma Batu? Je ne dis pas que il y a la police, il y a les militaires, ils sont incompétents. Non. Sauf qu'il y a des gens mal intentionnés qui sont là pour nuire la réputation du chef de l'État. On a des policiers compétents dans ces pays. On a des militaires compétents. On a des gens qui valent de l'or na mboka oyo. Mais tozana bato bakadi ya bazé belé. Le chef de l'État pena ba conseiller ya mokonzi mboka bo aider pourquoi taka ba conseiller. Dossier Oudjana oyo eza dossier moko très sensible. Tosali émission oyo pona ko léser mututé. Tosali émission pona ko inciter population na mabete. Mais tosali émission oyo pona ko laisser combien de fois population zo souffrir. Moi, je suis un bébé innocent. Pour Bengami Oudjana, la justice divine existe, mais elle est lente. La justice en Zambézali. Quand tu vas te retrouver seul face à Nzambe Wakelayo,
ndeko oyebisa nzambe ujana elingi oloba nini bandeko nana esengo te bosabone massivement tokutana mbala nsima tobeta masolo ya mboka. On va toujours continuer à parler pour ce pays jusqu'à la dernière soupir na nga na kolobelaka Congo kapo eza mboka na nga. Je suis congolais, moto okimasenga na Congo aza te lelo so ozwi obomi nga tu vas gagner quoi otonga immeuble na kombo na nga bakonzi ya la police topesi bino ultimatum te me tosengi bino avec tout le respect que je vous dois bakambi ya la police na biso le général Kasongo baujana balobi babangaka yo papa kita na Kimanseke comme babangaka yo tia kimia papa babangaka Ngobila te le gouverneur babangaka Fachi te balobi ata Fachi aye wana akopakada mbango comme babangaka général Kasongo papa pardon pena bana Kimanseke bana posa kimia bana ya Kimanseke bana posa kimia tozana banzala toliaka bien te mboka yana pasi chef de l'état zobunda abongisa mboka ana musala ebele ya kosala na mboka oyo les gens souffrent tosalaka misala mosusu omona mutu mosusu ndenge ndeko namona simba pantalon boye un intellectuel mais musala eza te omona ekana bapantalon aoteka o chrétien omona biso peut-être place nange eza journalisme te mais kozanga musala je me retrouve ici là, je croyais que papa n'a pas mais moi j'ai qu'un enfant, j'ai fait comme ça. J'ai qu'un seul petit garçon. Je souffre. Alors, je me mets à la place, il y a papa Oyo, bana 7 ou 8. Pour bana baza du Cambolais Nzambe. Bobongi c'est la biso en 2023 to ndongo wana penana bino bokozwa idée te. Bokeka pona ba palissade na parlement. Bokeka ko bongisa ba famille na bino. Awa propagande to voter bino awa bo sala propagande population nyokwami metango ko ma député recommandation bande ko mwasi na yo bande ko na yo ndeko na uti katako kombe soki pe wapi ngo ozui oche awa oche place moko boy vous prenez des villageois ba congolais mais des villageois moko boy oche bango awa na kini ba ko régner ils sont des congolais oui mais mettez des gens qui méritent na soki na ngawana au moins mutu mususu un incompétent ba tie place moko boy oza compétent mais oye pour mon amour moi calé pays français malonga pas éviter comment pas éviter mais afficher le bouton parce qu'avec ce coup na mutu na obo de place na ye nzamba au monde merci beaucoup.